Voilà. Coucou la famille. Bandeko ba bolingo ba oyanga ba obalinga la danoise. Navandi moi quelque part. Na luki moi coin moko ka boye to solo la moi li solo o bandeko. Concert annulé à JB Mpiana. Bandeko ba bolingo. Tala. Basakana kate hein. Na pesa na bino mbote. Ata na obeta kamba moko attaque. Ezala te quand même. Bonjour la famille. Coucou coucou. Bon samedi. En tout cas bande konanga. Bon samedi hein. Voilà shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bobo to bonde kona bande ko église catholique. Vraiment tozaki na mawa ya kobungisa pape. Lelo to komi na esengo ya koyamba pape ya sika mokili ezalaka boye bande konanga. Tozana biso ba passager, tozana biso ba paya. Lelo to leli lobi to sepeli kaka bongo. Tozo tambola ka malembe malembe. Ya bola ike bo partager. Voilà, bande konanga. Vraiment concert ya JB Mpiana annulé. Ezaki lelo samedi. Yon habite tete na kana kota kasikoto solo la. Ezalaki annulé bande konanga concert wana eza annulé. Bon, bandeko côté mususu esali bien. Esali kitoko makasi pona eza annulé. Yaya photo yebaka ba valeur ya batu na mokili. To bozomo na kaka lelo période kaka na yebisaka bino na bi période o JB olinga beta concert ba o balandanga e kozala période ya 40e jour ya Océane. Jeff fonga lobaki Océane kanga bango na kingo boyoka nzembo wana. JB Mpiana loba boko kitisa biloko na mungongo te. Loba ke bino boyebi liwa wana ya mwana wana te. Mais soki boyebi yango boko beta te. Bravo Jeff Fongi. Jeff Fongi makaba loba ke kokisami. Ba beti pete. Ye wana Roger Ngandu kovo na libandi na likoshi. Ayeko loba lobi nini? Ba pimeli bango ba visa. Ba pesi bango ba visa te. Bande konanga. Bako pesa bino na ba visa ndenge nini. Bino boye ko longola kaka mwana mosali na nzambe boye ko yiba eka bolo kwa kombe komba eko yiba mwana soso. Kitoko te. Comment papa vraiment qui se respecte? To boy to zongi déjà ba contrat. Mais ça va contrat moko ok okoki pe ko reporter ngo JB banda kala so zaki na respect ya ba fan so zaki na respect ya mwana mukete mwana mukolo mwana 27 ans olingai ko annuler yango mais osali ba bêtise osali ba anniversaire o bandi ko bwaka bato nzamba lobaki o confondre yo obeti yango te JB. Ta musuko tikala ka supe ko beta ka concert a malunga te. Bandeko. JB azokosa. Oba même ba visa te. Premier mwana na makambo etali Océane anga beta te. Nzamba linga ko permettre yango te. Nzamba zali. Bandeko y a quelqu'un. Même si va tout le monde douter, mais il y a quelqu'un qui nous regarde. Oh, père, moi, les qui sera bouzo bate bande konangai. Vraiment, ça est passé. Na tant on a eu qui n'a bin zamba lola nga kuti ki prière nanga. Ba o balandanga na ba ki musique wane ko beta te. JB soko beti. Azala mwana ote. Lokwa yo ndima ki na miso abatu na ndi miso famille na ok. Océane c'est ton enfant. Il fallait que la musique soit bêta maté. Et salamika pe bongo. Roger Ngandu sikoza vraiment. Ozui surtout yo ya ke lobi. Tokotika la koanile yango te. Lelo bandi koloba l'homme propose, Dieu dispose. Hein? Prenez zakate que l'homme Dieu dispose. Ouais, bah, l'homme propose. L'homme dispose, Dieu propose.
Nzamba propose biso ba opportunité belé. O biso moto ko akozwa ngona maboko te. Yo moko zomona déjà que mwana kufi ezo ko tomber que circonstance wana kaka tango bino bote musique na mneza 40e jour. Est-ce que penza ya ko beta kuna baolela baosala 40e jour ya mwana. Bosi bomona. Basa la fête te mais ba vandi na famille pour na 40e jour ya mwana lelo ale ya beta musique et simba te ba visa pe bozwa te. Do fali pe azali kolo na bino. Et c'est bino sonye. Boye pe bolo bake ba visa bon. So boye est-ce que do bino bande ko kanisa ke na tongo. Donc ti lobby, ti avant-hier, bozwa ki ba visa te. Do bondo ka ta pesa bino visa vendredi. Ale ka vendredi wana boso pe ba chike pe bosali pe nyonso boye pe ezalaka. Bosali balance te et le côté. Do botiki batu ba lalina pasi na mitema bazo yeba te concert eza te basobi ba bilamba ba musuku to ti lobby ba hotelengana na somba bien na somba te ya so kata ke ticket te ke ezong sa na magasin ba ozong selombo musique ezate ezate boke ba faire de prière pas de musique de JB. Et puis, eloko moko ken piana lobaki nga na retena ki on makasi. Abie, jibe piana ko yate. Babi opona nini. Babi o mwana tsuka ba porter plainte. Ba mama o nyoso bazakiawa ba porter ki plainte. O ba porter jibe piana plainte. Pona makamba mwana suka. Bandi konanga. Après nazo ko tozo ko mona ke Likambole bako porter ye plainte ba mama boye boke bo porter plainte. OK, abima ina mwana suka zaina mabele te na ite so bozana ba preuve. Parce que mwana suka tanga boti ba mama nanga déjà JB mwana na zaina 18 ans. Bon. Bande ko belé balobaka na yoka ki mama konga bité bako salé le côté mwana suka bota mai na 18 abota ina 18 ans. Bande ko nanga viol équipara âge te. Kokanta tele tinga mama bimba bo violer ngai. Hein? Loka ba mama ndambu balinga te. Pito ba mama mibimba bilo ba mama ndambu. Nga loka mama bimba bo violer nga. Kokanta te ba kokango te ba okanga yo. Ato violer koko ba okanga yo. To violer mona 18 ba okanga yo. Bolingo ezalaka sans viol. Donc mwana wana yemoko alobike ba abotaki na viol. Babande ko violer ye, balongola e bazemi, babanda olongola bazemi banda bo mwana. Azala ba preuve na ye. Alors ba mama o ba soutenaka ye, il paraît ba kende ko funda JB. JB lobi amoni penza convocation kombeli e penza place avandaka. JB lobi lobi to temporiser. Na ba ya ko kanganga lokola kofi. Na ya ko mona. Donc alandela azuno ba avocat na e ba isi yaya pose nanu to landela yango pona mundela yo kaka bande konanga ko sala ato sali crime ngai la danos na ke sala crime na Congo ba olandela nga pona zana séjour ya awa ya poto ndenge ye pa zana séjour ya poto ba fundi ba tindi ba video makambutu donc yang JBP azana problème wana lisusu Likolo nango lisu mama ya jiba zo bela makasi bandeko 2025 eza penda nemoko eza pasi pona JB banda fin ya 2024 donc ndeko mobali azolia azolala mais azana fatigue yango bandeko nangai fuko landara zela moko succès eza kitoko mais ce bando memelo makambo ebele boy bandeko ça la passe. Donc JB nenga zawa na problème sou ya santé ya mama. Mama niesa zo bela bandeko na ngai. Bo like bo partager zo ça la passe mama batu. Toyoka ina mabete. Toyoka ina makama mabete mama batu. Abota JB. Mbasu ezo silate. Bandeko likamuna mbasu. Nazo comprendre. Docteur moko ya kuna bande konanga soki bolandi quelle boule.
bolo bana mama na jibi akende alanda quel boule akende hôpital wana baosisa bambaso asanction na moi docteur après et puis faut antibiotique ya makasi ozomela antibiotique ya makasi esala ekope kosisa embaso wana soko mbaso wana euti wapi jibe zule masoki zule nani mbaso problème na pota mbaso ezaka lokwa pota mama pe mama na biso pota toke iso epa ya oya yokuna mignon de mignon mani ata pota yaya esa la pasi sikoyo concert ba annulé bande kunangai o ba pesi bango ba visa te modèle mwana kufi océan mwana na yo mama papa olie kutu oyata koloba kete nazo yana nuto landela na makambo chauffeur au fois monana et le côté donc tu es là tu t'en fous mais yo dans souci no zaikara oya robeta concert ba visa pe ba pied binote wana version bino bolobi ken piana lobi non ezaki ba fundiye donc azawana il faut aller kanaj ake osamba na mutu oyo kutu azana na poto te beba ba mama oya ba mama moko boye ba futi avocat pona mwana suka bande konanga bolingo batu bazaka na bolingo makambo wana siko mwi batu wana ko babinemi ya jibe o tu na pe bango bo jiba sala bino nini eloko te but so ba lingi yote so ba balingi yote neti nga boy ndeko nanga mo wa mobile na pese bambote bele atine nga audio abio o mala danwas da kine na ndako mo boye na komi kuna ka ndenge zakaka ba YouTube eleka elongino pe bimi na bi bocha mamona linga kae mingi mwasi boka zekwa na bi ngana linga kaete na linga kutu na finga ye akusaka te mama po aka ba ipsinga pe kombono te mais soko yoki video o lokwa po linga ngate ta mso otala ngote mais so otali yango yoki nga yaka ko finga ngai ozo stopper poani ko stopper te yaka penda finga nga penda bien silisa kanda na yo olio tambola na kanda na nga na elongi na ngeleka boye moi je la linga kaite na ko finga ngai batunye me asali onini o aloba makambu na ngai aloba makambu libala na ngai akoselanga makambu ndeko mobali longonya pesi réponse abi yo za na mboka tel yaza mwana London sikoyo bien signé na kacha London sikoyo ayebi vinote ayebi yote mais aya beti lisolo na o cela veut dire que mobali na yo ex na yo mutu abengaki ye ou bien bato bayebi mutu babengaka biso soko yoki ndenge wana bapesi lisolo yo yaka benga ngai nga bato babenganga nga na yambaka na ngai nga lolendo wana ya koyamba te nazala nango te so na yambi yo te cela veut dire que neti mikolo so na yambi yo te comprendre que mama la dandoise aza libanda ndaku na ye aza kote muso azo yenga otambola ni akomi mama yenga mikolo nazala nga mama yenga na oyenga na ngai na longwe awa na keboy mama yenga penza okofia yembanga na komi mama yenga alors na oyenga le yozo silika osika pour rien biso ba benga biso yanga bomona na tika kutu ba so papa mo pe kuta benga ngaka ba makamba famille na biso ko leka na chaîne nanga ozanga problème olingo loba okoloba yo moko oleki na enregistrer yo ou bien oleki na image otinenga vidéo na chi mengana lata lisusu na ba ino sala kango lisute na koma nga ba analyse neti boy concert ebeti te to sali analyse nga na likamna mutu te
na sai na nga analyse da nga likam na JBT mais ngai na sepeli le quoi concert et betiti parce que to koki kozate que 40 jours ya océan lelo yo lisuka les mêmes jours beta concert ngai bimela biso na ndene ngai bimandeni bande konanga sabotage ou bien ka ko sepelisa producteur pour ba producteur wana bazana bango pe belete jibele msuyi moko produire tam sous producteur a jibe kamere tam sous producteur a jibe mwana ne sourire to yebite baza bango capable ko reporter do bino batu oyo bosobe batike boka tate mbona mneke 0 ba pesa bino date ba ochela bino date ya sika cha date ba ko chela bino boke no bina na bino elo pe bo bina ya sika eza kunate elo ka malunga pe boke bina kuna eza te mais biso ba mama to me marabana 9 mois to sepeli ndenge eza annulé point bas pas de visa akangi bino kacha ko sakana te océan bo sakane mutu kombo océan ndoya océan maya mudeni bino bolekise kabwe non Jeff il faut galobaki yango conseil kozala ta kokanga bino catch akangi bino pe catch ko bokanga yango piou voilà pas de concert bani on a comment que nanga na suka bo like vidéo bo partager ba like na bino eza mukie makasi bo tala pe ba 2000 ba 3000 eza on ma bete l'essentiel botali mais ba mutu botali vidéo 2000 like kozala 100 eza normal te bo like vidéo mabeni na oloba no ifsa bino makamba solo il fallait bongo et salama bongo ba beta te on doit respecter les morts biso toza ba bantu toza ba mindele te awa signaki contrat na ye fo beta non azaki na temps mais eloko pe azana respect à ba fan te ayeba ki ko beta na yete déjà dans une semaine dans dans 5 jours ba pesi bino visa te bosali ba balasa balunga te lokote publier que nos concerts ezate au lieu tika bat ba ko yibaba bazo bambongo na ba bank ba ke so ba bilamba banini siko balati yango te o mona pe bobeti pe lisute et comme bozong sambongo et comme bozong sate congolais pressé na sombe lamba pressé na kota concert mawatro concert 0 annulé pour du bon date pe ba pesi binote kutu raison ba pesi ba pime bango ba visa mais il fallait yaneka yemoko akutani a coopérer yekutu fallait dorbande onanga est-ce que beaucoup comprendre que likambo eza ngo normal te ye azana ayaka nae ani mutaba visa te fallait ni asani aye azui batu kaka ya France wana ba musicien musu asana bango mo ba répétition au cas où bango ba yete abeti concert na sur disque ba tshenzembo na ye yazo imiter bozo bina na bino bo sepeli bongo te doye bonga ka ba musicien nyonso ba ya bonde ba yemba ba danseuse pe belé bazana ba na France ba Belgique ba luwa pe bango ba ke bina na bango siko lelo soirée na bino bolanda bino ka ba émission bolandi la danoise ou partager pono ok sko ou bien ok na banganda boke nganda bino ba bomina banganda boke ya ba kabri ba kamundele sinon te eloko izate qui maman si veut voilà na komi na suka na bakisa likamo po mikolo ezaka likamba sindi pa likamba sindi etoka makasi wana ezaka mwa bonus mais côté na osepa na mama Kongo makasi nanga kuna sala mwa analyse à mama Kongo obeta très bien côté wana kisindi le cœur yanga mama Kongo aloba abiye azala na e batu bobenga kene tsaza kimpi azali boma te biso tozala bongo toza na koya leo na koteli na ngai sindi lobi sindi asali mabe na baluki lelo no parce que tozolanda bo place yo bo comprendre toza ba fan te mais to linga nde mboka na biso bonga
So ye na makambo ya bien to kumisa yo. So ye na makambo mabe to sepela te. Neti par exemple nga na lobango Mama Denise azali mwasi azali kwa to pesa exemple azali mwasi mukonzi. A cause de la camarade nanga, a cause de la camarade ya nani aza mutu. Mais ekoza na biloko mususu ata to discuter na ye na koko bimisango te. Pona na kotala grand na ye. Pona moment azali mwasi ya mukonzi ya mboka. Abetelinga sexualité na ye. Na obimisango pourquoi? Lokwa ba Sandra wana. Donc, les azo bimisango, est-ce que ezo changer mboka? Est-ce qu'ils ont apporté ni? Ils ont porté comme un débat, président, à télémaraté. Après, à télémaraté, combien de mibali peut battre télémaraté? Mais moutongo bolo battre télémaraté, à oucho bota lisou bana moussous. Azana bébé. Bon, moi, te que ma kamousse, ça n'a pas de sens, bazo bimisango kaka, ils ont simba pété. Simba de munduki. Kende ko bunde le kolo. Beta masasi. Sala coup d'état ton jimio. Mais on y a biso bajale lokolo baloba to lembi baloba batu basana ba chaîne baloba kati le lokongwe bunga kate et comme ina ko dinda ba mai botika Mama Denise ezatangu na ye Mama Denise ka ande tambola bien zo bato mayele oyo kotambo na bango oyebi ke na ko solola ba ko pianga conseil ba ko porter un plus sans ba nuire ngai mais kozwa batu mote boye baza ba lukara makambu ba sosa mambu moko boye quelque part ba ka ko fingisa yo non. Donc ngai pona nga na kote la Sandra te na finga ka yepeta zo bundela mboka mena ndenga mabe. Il y a d'autres choses ozo kanisa mutu so azali na pouvoir faut ko yeba ndeni ya ko pese conseil oko pese conseil bi pesa te. Oko finga ngai ofinga taye kuna munene zolo makolo soki ndenge nini ça eko sale l'autre côté. Donc je reste toujours na pouvoir. Mais soki oye eko déstabiliser pouvoir oye olongoli oyibi entourage nanga mobimba ozi okangi ngai otenga na cage nde wana de mais quand okoloba kofinga mboka mobaka bafinga ka bayemba et ça le loté. Donc, Sandra Zoba ko audio na osoki 1050 etikali lamba ya ngolo basaratola lia. Non mon eloko yememela bisote, on n'a pas besoin de ça. Tika la première dame avant d'apembe na mbali na ye aiba makamni ya zo sala. C'est tout. Ce qui kazala ki na entourage bien. Première dame ngazala lelo ngasa makamba bien na mboka. Loko azaki entouré na bazobo bino bolinga ka kolanda wana ba mawelisa yangwana bo fingisa ye parce que c'est une dame a pesa mbongo facilement. Moi si ozo pesa mbongo facilement ndengwana bokosani makaba kitoko mboka pe ke kitoko. Mais loko akutana kana bino boli kolia koloba kotonga olielie ba mbongo nokuna Sandra leo ya koloba na biso ba audio biso tokena wapi. Non, on est donc ngana pour yoti. Wana moba entre parenthèses kaka moi audio nange mbata comme moi moulay. Na likamba sindi le cœur bande konanga na sepele na analyse mama Congo parce que ngai na comprendre congolais te. Confiance à mutali bosso te musicien liboso divorcé te. Fali pour pas na basimi balé wanati. Azala ki marié peut en France. Ba bala ki to mona signa ba papier ouais moi sien. Acha mamuna biso wapi mamuluba akendati tokoma na bafana bongo te faire gola azalaki na mwasi soki cheval blanc soki banane lelo to moni akomi na mususu soki cheval blanc de mutazali boso a divorça paix à son âme emenea azalaka divorcé bino boye bina mwasi kuta métis atikela biso bana ba métis yona kenda ko bala nani mama wana ndenge bofinga ka ete botikala ko fingete bino so ba fan na ye mwasi kitoko mboye na boye abala kutu mais ya kofi na zoye bate bozo kanga manena lia en tout cas lia pe ezakaki ezakisi o ezalika mususu
neti ye penza lia elobi na mama kongo asaki analyse kitoko bino bomona ka soki Kofi lela komi kotambola na bana ya nani ya bana ya Fali akoma tambola na bana Fali bolobani ndenge Fali akomaka kokangama na mwana Kofi bosepela kati asali ye bien me mukolo Kofi akotelema na mwana Fali to mona banalise na binote na yebi ka kosala nango te mais soka asali yango ka un jour combien ba photo ba kesika bobo na bana Fali boya koloba te parce que o Fali azosala wana bo sepela nango bino bo loba ke Cindy abimina mwana musala Kofi obima na mwana musala OK mais comment Alia akomi kokende kokota na bakambuna mwana musala pe kombo na ye Fali na Cindy bazaki bana misala na quartier latin Fali kutumutu abeta ayebana ki na Cindy mutali boso bomona ba photo bomona bango so bana misala na quartier latin soki ko Cindy azana Kofi problème mais Didi Stone azala na Fali mama na yepe na sima bazala wana bavandi bosala basina problème ezate est-ce que ça normal est normal te donc bango so baso se respecter te mutu aza na respect wana azate so bino bomona ngo eza respect so bolingini eloko ni esilaka te libala pe esilaka ebele ba maman msuku ba benga nga ba bi maman Danoise na sali 18 ans de mariage 28 ans de mariage to divorcé 30 ans de mariage ba divorcé 35 ans de mariage ba divorcé 40 ans de mariage ba balana ka bazanga na 20 ans mobali azaka ya zaka na 20 ans ayeko kabwa na 60 ans mobali akomi na 65 ans keko bala mwana 25 ans na Congo bomona ngote ye Kofi komaka problème botika Cindy avanda ye moko aponi ye aponi mwasi na ye biso tokopondela ete soki amonaka na ye ali ya malili na mbeto toyeba ndeni soki pa ali amona ne Kofi malili na mbeto toyeba ndeni Didi Stone ye moko alobake mama nanga moko mutu na aboyi na ye libala wana lingi na ye te aboyi na ye mbanda na ezala Cindy aboyi Kofi aboya ki ete siko bokofinga Cindy pourquoi Cindy kanga Kofi na makasi te bokomi kokosa makambo babeti Cindy parce que Cindy abiloko na ndako alia bande kwa tabolobi bomati biloko si babimisa ki libanda boya ozongisa ngo kasi ceux qui bino bata réseaux sociaux ceux qui biso mto décider boya ozongbo raison ça ba valise ba n'importe quoi na bino eza na tina te ba vie na bino moko bo soto salité ba boya bino ba bozanga mibali botelenganaka parce que moi si opéranza na mobile na kati ndako akomona makamba bongo tina te azana awomona ngoko déjà tina moko te bino moko boza bana ba deuxième bureau nde boza wana boza bana ba deuxième ba mama na bino ba troubla mabala bato mais bino omona ngote yoka yona libala nozo kanga ozo bomba mobali na ngai moko comme si mobali no lokwa propriété privée neti azanga mama azanga tata okomisi kaka boy propriété privée mobali na ngai mais o maka mama no asala na mama bato omona ngote abotola pe libala bato a baby sa pe foya bato yo mona ngote. Voilà, bande konanga, le concert est annulé. 40e jour, ya moi na biso, stoko ko sepela terre, biloko abongo betama. En tout cas, j'ai fifonge au mona musika. Oumeladi, bambo tebele, botika malam, maman le kidemno la danoise, hein? Ok, à bon attendeur, salut, bisous à tout le monde.